Coucou, 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 sali sali. Mbote, mbote, na balandi nyonso tu ya émission Kombola Kombola Bopeto. O ezalaka présenté na mama na bino, mama Kombola Kombola Bopeto. Mama Kombola Kombola Bopeto aye lisusu na sujet ya sika vraiment oyo alingi ke tokoka na kopartager. Malgré que sujet mususu oyo toza nango ya ba vrai papa tosilisi yango nanu te toko continuer vraiment dès que vraiment occasion ya kokoba yango ekopesamela biso toko continuer yango. Mais pour l'instant nalingi penza tomeka na kolobela sujet mususu vraiment oyo ematinga vraiment en cœur makasi eza vraiment très important. Sujet oyo nalingi tolobela mokolo lelo eza ke makambo nini oyo telefone eyibi na bana na biso. Donc sujet na biso eza ke makambo nini oyo telefone eyibi na bana na biso. C'est vrai que tozo vivre na tokoloba ke biso na bana na biso toza na ba génération différent parce que na temps na biso tango biso tozaki kokola. En tout cas, makamba ba téléphone boye ndenge lelo ba téléphone ekoma même na bana mikie bana ba 6 ans ba koma na ba téléphone bana vraiment mona penza kutunga 6 ans na ke nango ebela tana bana ba 3 ans bana ba 4 ans ba koma na ba téléphone. Donc ekoma penza na âge nyonso bana ba koma na bango na ba téléphone. O kama kutu na ba bébé pe omona mwana mususu ya inane nalandaka video moko boye mutu moko publiaka na ba Facebook na biso mwana moko. Donc soko pesi eloko mususu azolela mais soko pesi kaka téléphone à cette heure avant di calme. Donc tozomona ke téléphone eza vraiment eloko oyo bana balingi mingi na génération ya lelo. Pendant que biso na génération na biso tanga ezalaka nango na temps na biso en tout cas makamba ba téléphone o ezalaka nango te. Alors tango tozomona modèle o téléphone ezozwa ampleur makasi ezolakisa boni ke toza vraiment na défi makasi ya ko relever tant que biso ba mama ba femme au foyer ba mama oyo ba bota bana. Donc toza penza na musala makasi ya kosala. Mais avant que to koma na ba point wana ya kolobela musala o toza nango ya kosala ya liboso nanu toko banda nanu toyeba eloko nini o téléphone eyibi na bana na biso. Makambo nini o téléphone eyibi na bana na biso. Mais avant que to banda pe nanu na thème wana na kosepela nanu tokoka na kofungola maloba na Nzambe totala na nini na proverbe. Na proverbe 31 27 nini oyo balobeli biso. Na kati ya proverbe 31 27 elobi na biso boy. Elle veille sur ce qui se passe dans sa maison et elle ne mange pas le pain de paresseux. Tozomona bazo ebisa biso elle oyo ba ebisi biso awa balobi ke elle veille sur ce qui se passe dans sa maison. Elle veille wana eza nani. Elle wana eza nani bazolobela. Eza femme vertueuse o bazolobela. Eza une femme sage. O ndenge bibelobi na biso une femme la femme sage bâtit sa maison. Mais insensé balobi ke a renversa kango kaka na maboko na ye moko. Donc cela veut dire que libala na yo eza teke mutu libanda mutu akoya kobomela o libala na yo. Mais libala na yo tope libota na yo yo moko kaka nde mama mutu oko détruire yango. E balobi oko détruire yango ndenge ni oko détruire yango kaka na maboko na yo. Donc tango bazoloba na biso ke mwasi ya mayele aza mwasi oyo atongaka. Asa mwasi oyo atongaka ndaku na ye. Alors mwasi ya zoba balobi ke ye asalaka nini donc buka kandaku na ye. Donc bebisaka ndaku na ye na maboko na ye moko. Tango bazolobela biso bongo eza kaka na nzela ya comportement nde mwasi ya zoba abebisaka ndaku na ye. Kaka pe na nzela na comportement nde mwasi ya mayele asalaka nini atongaka ndaku na ye. Alors awa na kati na passage oto uti kotanga na proverbe 31 27. Donc soko tali nano na ebandeli nango na 10 kuna bazotalisa biso mwasi ya mayele lolenge nini mwasi ya mayele atongaka ndaku na ye. Mwasi ya mayele atongaka ndaku na ye na mayele. Siko parmi mayele na ye tala ba stratégie o mwasi wana asalaka pona kotonga ndaku na ye. Balobi ke azalaka mwasi oyo aza éveillé. Donc aza mwasi oyo
aza vraiment éveillé. Donc aza mwasi oyo alala pongi te na kati ya ndako na ye, aza mwasi oyo animbaka te na kati ya ndako na ye, aza mwasi oyo aza pe aveugle te na kati ya ndako na ye, mais aza mwasi oyo amonaka, aza mwasi oyo azalaka ya kolamuka, aza mwasi oyo aza trop curieux pona ndako na ye. Parce que lelo tokoma komona ba curiosité ya bato mosusu ekoma mingi kaka na libanda. Curiosité ya bato mosusu komona keno aza trop curieux ayeba makambo ezoleka na ndako ya voisine na ye, aza trop curieux ayeba makambo nini oyo ezoleka na ndako ya mutu songolo pakala, pendant que oyo eza kose passe na kati ya ndako na ye moko aza aveugle mpona makambo ezoleka na kati ya ndako na ye. Makambo eleka na kati ya ndako na ye azolandela yango même pas, azoyeba même pas makambo eza kose passe na kati ya ndako na ye. Or ke batalisi biso balobi ke une femme vertueuse aza mwasi oyo azalaka aza ya kolamuka, aza mwasi oyo alandelaka évolution ya ndako na ye, comment est-ce que ndako na ye eza kotambola. Donc aza mwasi oyo alandelaka situation nyonso oyo esepasaka na kati ya ndako na ye. Donc makambo nyonso oyo elekanaka na kati ya ndako na ye, femme vertueuse alandelaka yango mpenza, donc alandelaka yango mpenza à la loupe. Donc si balobaka yango bongo na oyeba kutu te, mais aza mwasi oyo alandelaka vraiment eloko nyonso. Donc alandelaka penza point sur point. Donc ça ne loko moko te o échappaka ye pona likambo etali ndako na ye, aza vraiment trop curieux pona likambo etali ndako na ye. Donc ye penda alandelaka situation nyonso, alukaka ayeba eloko nini oyo ezo marché te na kati ya ndako na ye. Est-ce que bana na ye baza ba éducation bana na ye, est-ce que ezokende malamu, santé ya bana na ye, est-ce que eza santé malamu, bon est-ce que bana na ye vie ezokende bien mobali na ye. Donc aza mwasi oyo alandelaka makambo nyonso oyo eza kose passe na ndako na ye. Image eza mwa molili bolimbisa vraiment, mais ce qui est très important eza kaka vraiment message est passé. Donc lelo vraiment bo tenir nga rigueur makasi te pona likambo etali image, mais ce qui est très important eza que message penza nde eza très important tokoka vraiment na kopartager. Donc batalisi biso ki aza mwasi oyo aza éveillé. Yango balobi balobi elle veille sur ce qui se passe dans sa maison. Donc aveyaka na makambo nyonso ezoleka na kati ya ndako na ye, makambo tu aveyaka. Yango sikoyo poto kota sikoyo na sujet na biso, je pense que touti kotanga tomoni ke mwasi mayele aza mwasi oyo aveyaka na makambo nyonso oyo eza ko se passe na kati ya ndako na ye. Et puis balobi lisusu oko kiti na se balobi elle ne mange pas le pain de paresse, azalaka paresseuse te. Donc yango wana bomonaki eza na thème moko pe to partagera sur la paresse, tolobaki ke paresse eza malamu te soko za paresse. Donc yeba ke ba tol na yo ekobanda toujours ko s'écrouler, ekobanda ko kwea cause ya nini na yo ya paresse na yo. Je pense que soki bokoti kuna bokomona nini tolobela vraiment pona makambo etali ya paresse. Malgré yango pe sujet wana eza lisusu toko continuer yango, donc wana ezaki juste ka ndambo tolobelelaki. Alors poto kota lelo na sujet na biso ya lelo na asi mais tokanga eloko touti kotanga ke mwasi ya mayele aveyaka na makambo eza ko se passer na kati ya ndako na ye. Donc mwasi ya mayele ye aveyaka na etamboli ya ndako na ye, na situation ya ndako na ye, na nyonso se pasa na ndako na ye. Mwasi ya mayele alandelaka point par point. Alors lokola eza ndenge wana yango na sepe lelo tomekana no koparler sur téléphone, parce que na temps oyo yango mutu eza na top. Donc likamba téléphone yango ne mutu eza na top. Donc yango lelo tongi tomekana kotanga biloko nini oyo téléphone eyibi na bana na biso. Tobani na premier point ya liboso, téléphone eyibi na kati ya bana na biso eloko babengi créativité. Donc créativité na kati ya bana eza lisusu te. Pourquoi eza lisusu te? Parce que téléphone nde mutu eyibi yango bana. Donc téléphone ebotoli bana to eyibi bana eloko babengi créativité. Okomona bana mingi baza lisusu na esprit wana ya créativité te, baza lisusu na créativité te, do ba créaka lisusu te. Donc ekoma mwana soki alamuki na tongo
soki kuti yo mama olandeli ete omonaka abanda alamukaki abandi na telefone no obanda na mbeto abandi nango na mbeto abandi nango na mbeto kosalela ntango ekosala mpe ntango soki ekonika mino ake na telefone azonika mino misu kaka na telefone mosusu omona ke ntango aye mpe kozwa mwa petit déjeuner na ye aye kozwa petit déjeuner na ye kaka na telefone asilisi kolia petit déjeuner na ye ake kovanda avandi kaka na telefone. Donc okomona ke soki mpe parent olandeli te journée mobimba ya mwana okomona eleki kaka na kati ya telefone. ekoma sikoyo soki mpe ntango mosusu oye koremarke ke mwana asaleli telefone mingi azosala telefone mingi ntango okende mpo botola ye telefone wana omona ke no mwana akomi komona nga naza na eloko akosala te nga naza na eloko akosala te lokola ozwi telefone nga na eloko akosala te na ndako eloko akosala eza te eloko akosala eza te. Surtout biso awa kutu na Finlande balobango ka na finno eyo mita teke mista eyo mita teke mista eyo mita teke mista. Pourquoi? Pona nini po ozwi kaka telefone. Donc omona ke mwana aza susu na esprit ya créativité te. Ok soki babotolo telefone oza na makambo susu pe ya kosala en dehors peut-être moi misala mike topesa bango ya bandako soki neti ke mwana peut-être asalaki yango et que ozwi ye telefone normalement mwana fois na capacité ya ko créer sur eloko moko boye ya ko raisonner eloko moko boye a créer eloko moko boye to je moko boye to eloko moko boye ko zwa ta na ye o akoki ko se concentrer nango. Mokomona ke bana ya lelo bakoma na problème ya créativité bakoma na problème wana ya créativité ki a créer jeu a créer loko moko boya kosala tandis que biso tango tozokola tozalaki na niveau ya bakini wana tango tozalaki bana mikie ezalaki penza donc na tongo soko olamuki tango sukoli nzoto na yo niki minu na yo mbala moko ozwi mpe ma petit déjeuner na yo mbala moko tozoke ka na balabala oke kote baninga bazali tozalaki na bakede na biso tosalaka kede ta mosusu na balabala kede wana ekangama donc ata mbula yango ebeti ndenge nini kede ekolongwa te donc tozalaki na baje na biso tonosa ya bakede donc soki tosisi kede tozali na baje na biso tonosa ya banzango tokobeta banzango soki tosisi banzango tokobeta baje oyo tosala baje oyo ezalaki ya nini ya baje ezalaki ya kobeta bale boye moko akoti na kati tonobenga kutu nini je oyo donc tozalaki na baje penza ebele baje ya kobomba mezalaki baje ya mayoto ezalaki tona kolamba tozalaki na bamanzanza na biso bamanzanza tomate wana ezali mama soki alambeli biloko azwi tomate linzanza pamba etikali tozalaki kosalela yango tokopelisa bamoto toolamba tonosala baje ya papa na mama oyo aza papa oyo aza mwana tozosakana tozalaki na baje mosusu tonosala mama que je viens oui mon enfant à combien de pas tozalaki na baje ebele. Donc en tout cas craquage etikala ekozala te donc ezalaki impossible que non mwana a répondre moboti ke non naza na eloko akosala te donc moboti okoma koraisonnele bon sikoyo osala eloko boye sikoyo osala eloko boye donc epa na biso ntango biso tozokola baparent kutu banda kolakisa biso te eloko nini biso tosala baparent babandaki koapprendre biso te je nini oyo biso tokoki kosala donc biso moko kaka tobandaki kocréer donc tozalaki vraiment na esprit wana ya créativité tobandaki kocréer baje ezalaki kilikili moto okota ntina je ya bana mibali ya kobeta me mata babili donc baje ezalaki donc ebele nyonso wana ezalaki kaka biso moko bana kaka ya bagénération na biso ya baage na biso nde tobandaki kocréer baje wana donc esprit ya créativité ezalaki tellement fort tobandaki penda kosala et puis ebandaki kosala ke c'est impossible mwana a craquer et c'est impossible que mwana amona vraiment que donc naza na eloko moko te donc ezalaki impossible ke okokuta mwana moko boye ke banda avandaki na télévision parce que à l'époque tozalaki mpe na batv ya mikie wana ya banzungu ya minene wana mais ezalaki impossible mona ke mwana avandi banda lamuka ye banda ntongo avandi ka liboso ya télévision non tobandaka kovandela télé te donc ezalaki occasion rare nde tobandaki kotala tv parce que ntango wapi okozwa oyo ovandela tv donc tozalaki mingi baje libanda ezalaki juste ka soki ezalaki na mwa temps moko boye ta mosusu filme moko is-or oyo moto wana azalaki kosala soki nde na change akomi nini ya bamétal boye na nzoto donc ezalaki na mwa baje bafilme peut-être ndenge wana ezali soki eye
ndo mona moko boye batawana abovandi moi quelque temps tant ka film aussi là allez mwana benda na d'autres zaki kaka tout moment vraiment mingi en tout cas la plupart ya temps na biso to banda ko pasango kaka libanda to banda ba ko pasango libanda zaki na moi ba dessin ni même soupe banda ko ya penza ya bana ba film mususu zaki penza ya bana to banda ki kotala mais ezala ki penza te ke vie na biso mo to banda ko pasango devant la télé non donc to banda ko passer jamais vie devant la télé donc vie na biso e banda kozala mingi libanda vina biso enozala pena mingi libanda tozosala makambo oke biso moko nde bato tozo créer yango donc ezalaki te banda ko enseigner biso bon loka bo CCG oyo siko bo sala siko je o donc banda ko orienter biso même pas na loko tali baje donc biso na biso bana kata ndo yeba surtout CCG oyo tokyo sata biso baje na biso bana popi ya bana ya bitendi wana bana wana ya ni ya biso o anini biso moko tozo tongela bango babilambe moko zo changer soki pe yango te moko pe omona pe ovandika na se okomboli yango bien na lokolo okomboli yango bien ozo dessinaka na se penza o dessiner yo moko ozo beta lisolo na yo bandu bandako beta lisolo na yo pe journée pe ekendeli pe ka na modèle wana donc tozalaki penda ko créer la raison pour laquelle okomona vraiment que tozalaki parce que tozalaki pe na mayele mingi parce que création pour nous créer donc ils ont fait travailler cerveau ils ont travaillé mais le loba na biso ba cerveau na bango c'est comme ces autres travailler les sous-soutés pourquoi baza toujours focaliser car na makambo oyo téléphone eza ko dicter bango donc baza accro na téléphone ba vandi mingi kana téléphone donc bazotala ka makambo o tam susu bana mususu bazosala bango bazotala kango surtout tam susu pona bana mikesune talanda ka ba film ba dessin animé totam mususu ba video mususu ba na mususu basalaka omona mwana vandika azotala kando baninga bazosala mais ye moko azo créer te eloko nini il faut sala eza très dangereux ali oyo soki to continuer nango bana ba continuer nango et kozala vraiment catastrophe et kozala penda danger makasi la raison pour laquelle batalisi biso balobi que femme vertueuse ave ya kananda kuna etango ve na cela veut dire que faut veiller sur mobile na yo faut veiller sur bana na yo il faut veiller na makamyo sozo lekana yango penza eloko o ya créativité téléphone eye koyiba bana na biso eye koyiba vraiment créativité ya bana na biso eye koyiba créativité bana na biso ba créer na bango lisusu te bana bayeba lisusu eloko penza ya kosala te bazaka ba passer ba temps ebele na téléphone bazo passer ba temps ebele na téléphone kotala kaka ba makamsu na kati ya téléphone eza penza kosala kitoko te ezo sala penza malamu te en tout cas il faut to meka penza koluka côté